Tamabi, yone mote mananga, amara mabeya. Charlie Malenga, Doka Bernard Kennedy Mobile. Bamonaki onaye, samedi soir. Bamonaki onaye, mwana mama. Bamonaki onaye, chair de poulet. Bamonaki onaye, de Waterloo. Bamonaki onaye, mwana mama. Yazuli kabilo poke. Lisapo onge baninga boyamba lisapo. Bomba bomba mabe ngazule mana bimisi. Bana toko disakela silele bakomi bato. Bakini wera sone mpe bakei komi kapa. Nyongwa bike na kaye bakipete batomboki. Apanzangia mazango papa wana mabeye. Babesa ye kombo sherife baya banika baye. Obakoma kokana ye mokolezali ya kobesa. Ingratitude. Dongwa kotana ye. Chade pula makambo yo koleka na nzela. Mana kobianga yo chife ye. Yo tomboli maloboko ye. Peyo lobiete yo ke yo kozonga. Rendez-vous yo bombeli na to promesse yo kozombela ka. Omazana maya mosole babindo benazeli ya tro. Apara basekina membela bango samba mobali na kuye. Mawa. Bamonaki onaye samedi soir. Bamonaki onaye mwana mama. La pole position kisano ya bese na monoko na bino. Ozala kikutu. Rigola. Babimisi générique. Babeti 4 minutes. Bapesa titre te. Bamba balandara ferrete. Mais lelo balandi ferre. Na générique là ba uti ko bimisa 4 minutes. Faire Rigola beta générique 4 minutes. Donc faire Rigola apesa kombote bango pe bapesi kombote. Donc l'évolution auto kendele. Oyebi que sur 100%, tu as 70% et 70%. Oyo la kisache. Harmonie na dynastie et ko pesa makambu ya bien. Pourquoi? Parce que tu as un artiste avec équipe managériale na ye, ba ko sala musala malamu, ba ko tambola bien. Critiquer, insulter de dur. Oyebi na loba na ba golo ba distraction. Oyebi ke bato ngambona ba kana ba distraction. Biso ton to landa bango, moi to évoluer exacte. Or, to bosana te que na ndenge makambo ko kende lelo musique eza na évolution makasi. Lelo musique est changé moi ba rythme belé. Mon atie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo Et voilà, merci, c'est moi, votre humble serviteur héritier Iboula, Mouyaka Nabino, Mouyaka Nabangonyo Soyeyo. Donc, on est au Lobaka après, je poster Ezalarande héritier Iboula, Mouyaka Nabangonyo So Akanga Masolo, Bosolo na musique et bandi, Bosolo na musique et bandi. En tout cas, motonyo salinga bima zala mukie, Gaulois gladiateur, zala na se, fanda to beta masolo, ya bonne musique, to ba, ndengani ni magama musique congolaise, to magama, ndengani ni, eza ko marché, en tout cas, oh, eza ma spécial. On balobaka avec héritier Iboula Mouyaka na bango nyonso bo solo na musique, duplex à mokola lelo héritier Iboula, azaye moko na plateau, oyo, aza ko beta masolo ya harmonie na dynastie. Qu'est-ce que le Gaulois va faire? Bien, bah, gladiateur, là, on dit que ça, là, pour nous protéger, pour nous faire promouvoir notre artiste. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'il y a moi, par retard, il y a moi, bloc à Mickey, Ezali. Avant qu'on ait un détail, il y a duplex par rapport à tout sur la harmonie, tout sur la dynastie, tout sur la pour Casino de Paris,
avant de reconnaître l'introduction à ma solo na mokolo lelo. Quant à moi, héritier Iboula, je viens dire merci à mon papa Chirotunwani, papa Bimangwe Bele. Pourquoi pas mon vieux Adrisha Motomètre Bebazi Beba, Tchafouin Omonayango. Merci beaucoup à Dejen Polo, pourquoi pas Ibou Noir. Merci beaucoup à Bandeko Nyoso Balingaka. Héritier Iboula, pourquoi pas l'équipe présidentielle Mobimba. Là directement, je vois coach Emmanuel Kalonji, je vois Toussaint Bumba Lisso, il est motivateur. Pourquoi pas Bibi Che Oumou. Bibi Che Oumou, il y a Cédric et Makela. Merci beaucoup à acteur Rigen Sans Peur. Homme vrai, pourquoi pas Luda Chris Fila, l'aspect des États-Unis. Merci beaucoup à Papa Social, Joffis et Papa Social. Nzungu ya mène motema ya Rite la cadette Maman Social. Nzungu ya mène Lucas Chikito, le patron silencieux. Il y a Ariane la Chocolino, la douce. Merci beaucoup à Mokonza Mboka, le tout puissant champion depuis La Rochelle. Merci aussi. Allez-y, allez consommons la chanson Papa Philo mon Pepe. Bola Nanzembo, Eza mon Pepe, ya Papa Philo mon Pepe, ko ça la bien la plateforme nyonso. Ya téléchargement Papa Philo mon Pepe de Bundes, Eza mon Pepe, Eza mon Pepe. Allez-y vraiment, consommons cette chanson et ko ça la kitoko na Elenge. Quant à moi, héritier Iboula, je suis là ensemble. Avec maman m'avait chungou moutete la solo pourquoi pas Julia Florida maman l'agence j'ai dit merci beaucoup à Papier Kofo Papier Kofo moutalekio na Istanbul on a moniete pas jalite New Cargo Africa ya maman Ariette Lukalu agence zalaka moko na Istanbul on les a New Cargo Africa papa JP papa Isidore Sylvangi boza mobimba en tout cas bagolo ba gladiateur to solo la moi moutier par rapport il y a notre album Harmonie et Dynastie. Aujourd'hui, tu as beta maboko, tu as loba, tu as salabo, oui. Na Harmonie, ba featuring eza tellement ébélé, ba surprise ezali tellement ébélé, o bandeko ba yebi. Donc Ferrego la oyo azo continuer toujours quoi ajouter ba tunakati album Dynastie parce que album Dynastie eza album oyo mélange ya bandeko tout bazalaki ensemble na Ferrego la na Wenge. Donc to cha Wenge en général parce que bandeko wana baza batu oyo baye ko sangana na Ferrego la a contacter bango bayemba na kati ya Dynastie. Yana bandeko ebele toyoka lisu bango te toyoka ba chakulenda te toyoka ba Lacoste lisu te toyoka ba Bill Clinton lisu te toyoka ba Bindombe lisu te toyoka be Bolontin lisu te alimbo na betela biso mbonda kala donc babiloko wana tout babiloko tout obosana tokozwa yango na kati ya Dynastie. Golo gladiateur, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut parce que toyeba bien na Kinshasa awa ba golo to ba gladiateur ba mourir à bonne musique ebele ba sombaka vraiment ba disqueté. Toyebi bien to sombaka vraiment te parce que so otali vente physique en na Kinshasa ça la marvement te pour la nini ba DJ ba koma tellement ebele. Mouta ogeno ba getele musique na 1000 francs ba tele 10 chansons. Regarde-moi bimi we mouta ya pesiga 100 francs ba tele na nini na flash. Mais or yana ndeko mususu na poto a télécharger yango elie msu 10 €. Ozomona mais ana Kinshasa consommons Ferrego la tokena osombi 100 francs ya ba musique nyonso je pourrais dire en général ba okende bo ya pesiga 100 fois 200 fois ba tele musique na flash c'est tout. Mais or artiste na biso a gagner tout à perdre. Si vous avez un gladiateur aux na Kinshasa, au fandara na Kinshasa, pensez, il y a s'abonner au Kena Mouska, si vous avez un MP100, vous avez Orange Money, vous guider nani na audio somma, vous audio télécharger album, vous audio télécharger nzembo na kati ya Harmonie to na Dynastie. Oye bandeni audio ko sala. Mais si on a une stratégie, ba libiso na Mouska wana, et on senga golo gladiateur aux autant ya kokota na ba menu nyonso na MP100 na Orange Money ba expliquer yo ndenge nini ba détail wana eza ko sala mapo to consommer artiste na biso na ndenge ya bien. Omoni lokola aussi lokola groupe FG Fan Soutien Monde composé par Sheriff Kachiko l'image de la terre. Jean-Paul Binda Mastati toujours plus beau. Mami Ekenge Senga la Césarine la Gauloise Niage Merlin Foursi Kabesa, Leman Zenzagizi Mose Mwamba, Bande Kwana tout ba Guy Denise, Baza mobilisé
baoluka ba stratégie nini parce que bango baza monde entier yango short to la takaton bango ba soutenir pe héritier Ibula donc baza monde entier baza ko bunda baoluka ba stratégie nini oyo sala ke harmonie to dynastie sur le plan d'évolution ya ndenge bandeko balukaka ba vie oyo bandenge balukaka na ba streaming tokoya ba place wana ndenge ni ba oti ko sala bazoluka ko penser bana papa RVP groupe WhatsApp bazoluka ko penser qu'est-ce qu'on peut faire na ba stratégie on to senga na ba moure ba golo ba gladiateur o bazana Kinshasa o ba bengaka biso soutenir ba Lubumbashi na ba Goma na ba Matadi ba bengaka biso d'ici là tozala Matadi wana bana Matadi bazala motema rokita d'ici là tozala Matadi en tout cas le 24 juillet les anniversaire ya héritier Ibula muyaka na bango nyonso fane na banana ngo dans le 24 juillet kozala anniversaire nanga moto nyonso ninga héritier Ibula moi vidéo moi nini et osala kitoko na elengi donc d'ici là tozala Matadi tozo senga nini ba Gaulois o bazana ba province différent awa na mboka na biso RDC so ozana M-Pesa tozana Orange Money télécharger Muska tango harmonie ko bimato dynastie et ko pesa yo modalité ni oju ko sala o so manso na $1 a pamba neto so mara méga donc neto so mara 1 giga $1 donc o so mbina yo ozana o mobimba donc yo senga na biso toza trop focus toye baba stratégie ni nga bande ko poto ba ko zo ba stratégie ba golo ba gladiateur ya libanda ya mboka ne ba ko zo ba stratégie j'ai parlé avec Akingandu o aza na nini na Kenya na so na Akingandu na Kenya omoni faut comprendre lelo ba vente physique na Kinshasa to na libanda to na ba Europe yo ma ko teka rarement mais makambu tout eza trop comme focus na internet donc les senga biso ba Gaulois tout ça la effort na ba gladiateur sur le plan na internet to kenne vraiment côté que notre artiste fait rigola to kenne ko somba et ko sala bien oyebi que to solo lango ba Gaulois ba gladiateur l'évolution auto ko kendele oyebi que sur 100% to na 70% et 70% oyo la kisake harmonie na dynastie et ko pesa makambu ya bien. Pourquoi? Parce que tu as un artiste avec équipe managériale naie, bako sala musala malamu, bako tambola bien. Ils ont mon européen sabiso le sous force ya makasi. Sur ba golona ba gladiateur to koki ko sala nini? Parce que ndengani to koki ko somba ba disque na biso etekama. Disque na biso etekama sur le plan libanda ya mboka. Disque a fait rigolo koki ko tekama ndengani na internet. Toki ko teka artiste na biso ndenge nini to bate na ba communauté ndenge to zalaka ndenge bandeko ba libanda ya mboka ko teka pe ndeko na pa chinois ko teka pe ndeko na yo e pa indien moko boye ko teka ndeko na pa camerounais moko boye ko teka ndeko na pa kenyan moko boye pe pa tanzanien moko boye parce que c'est ça l'image otoki ko latisa parce que faire gol attends to ko kumisa faire to ko tombola faire en retour faire doit bénéficier quoi en nous. Parce que l'artiste aza au four et au moulin, il travaille pour nous. Après sabiso album moko ya kitoko, après sabiso des meilleurs naie. Siko biso bato ba mourir ya bonne musique, o to lingaka musique, ba fan ya artiste. Qu'est-ce que on doit faire? Tojo ko sala ndenge nini pona ko teka artiste. Kende na ba plateforme nyonso ya téléchargement, s'abonner. S'abonner, c'est le moment avant parce que l'artiste a lobby 5 clips. 5 chansons na dynastie sont disponibles. 5 chansons na harmonie sont déjà disponibles. Donc ça veut dire que l'artiste a travaillé na fonction ya ba fan. Ala sa ba fan que je travaille sur bino en retour bozo miselanga et le moko ya malamu. Parce que bandeko tan ba ko benga. Total moni lelo mon na musique comme ikana fan na ba chiffre. Na ba chiffre to ko kene to ko lo na ba chiffre en quoi? Na ba chiffre soto kei oyebi na ba chiffre ndenge za wana oke na Spotify oke na ba streaming oke na ba nini bato ba otala artiste vente ne zala ndeni na Spotify ateka ndenge nini na streaming artiste tout ça ils ont faire partir na musique faire rigolo na combien d'abonnés na chaîne ya artiste faire rigolo na combien d'abonnés na page
y a Facebook, y a TikTok, il y a Ferregola. On a combien d'abonnés? Aucun Instagram. Ça demande que nous, autolingaka la bonne musique, bagolo, gladiateur, c'est le moment, bokende, bopé sa chance d'artiste. Parce que n'est pas autolingaka artiste. Il y en a bande connaît, babenga balobana, bisonga golo ya tongo, ngai golo, ngai boye boye. Oui, nous, nous voulons quoi? Notre artiste cette chance. Pousser artiste à évoluer, la communauté, sur tout le plan. Nenga musique ya kotambola. Faut que artiste na biso. To calculer to bi que depuis to bandaki janvier. Le lot to en mois de juillet. Artiste a bâti combien de concerts? Artiste a sali combien de tournées? Tout ça compte dans la musique. Merci beaucoup dans l'équipe managériale et artiste avec toutes les possibilités, avec toute l'énergie au bas ça pour nous faire vouloir côté artiste libanda pour nous faire vouloir artiste à la solliciter dans le festival tout et tout. Ça montre que makambo za kokende bien. Yangwana sikona nyoso wana biso photo tirer leçon. Te baki to teka artiste na biso sur tout le plan parce que artiste azako travailler to teka artiste na biso na communauté to teka artiste na biso sur tout le plan et qu'on peut ça impression ya kitoko. Aujourd'hui on peut venir critiquer, insulter de dire bien na lobana ba golo ba distraction bien que batanga mbona ba kana ba distraction biso tonto landa bango moi to évoluer exacté. Or to bosana que na ndenge makambo ko kende lelo musique et ça une évolution makasi. Lelo musique est changé moi ba rythme belé musique et ça évoluer parce que ba bi le monde des a évolué technologie et ça évoluer makasi. Donc ça demande que notre artiste il faut azala vendre sur tout le plan de Beta Stone. Tant que bandeko balandaka makolo ya artiste Ferregola. Babimi c'est générique. Babeti 4 minutes. Babé sa titre te, bamba balandaka ferrete. Mais lelo balandi ferré. Na générique là ba uti ko bimisa 4 minutes, Ferregola beta générique 4 minutes. Donc Ferregola appelle ça combote bango pe ba pesi combote. Donc ça montre que bazoko inspirer kaka na biloko ya kala ya ba source pour ba beta. Et loro malongo ezate dans sa kitoko ezate loro ni eza na kati et loro te. Nyonso eza na kaka copie coller. Copie coller. Donc la musique bazo tourner ka replacement. Or la musique vie il y a ba vitesse auto luka parce que ça que non musique na biso fait teka malibana faut changer peu ba structure. Faut ça la mo ba touche à tout. Touche à tout ça donne l'impression touche à tout et autres teka musique na biso libanda. Nenga l'artiste Ferregola baki toko za la décité na harmonie to za la décité na dynastie. To moni participation ya Orligola wa koyemba. Bandeko to bossa na ngai na koloba to sala kaka promotion ya harmonie na dynastie to sala mingi promotion ya harmonie na dynastie to cité ba golo na ba gladiateur ba kende ko s'abonner na ba plateforme nyonso ba zo ba abonnement na bango ba ndeko bana ba Kinshasa ne na uti koloba ba kende ko ba télécharger muska ba zo ba abonnement na bango e ko sala kitoko na elengi pona nini vie artiste. Vu ce que l'artiste a sala et que biso tozongi selaye retour moko ya malam biso tozongi selaye makamoko ya bien parce que si aujourd'hui bandeko bakomi ko copier lelo o acoustique bandeko bakomi ko beta acoustique pourquoi parce qu'il y avait un Ferregola o ala ki seki nzela parce qu'il y avait un Ferregola a fongola ki siko cet artiste o ya fongoli nzela siko yo goloa yo gladiateur yo amoureux à bonne musique oko pesa e oko s'abonner te o télécharger banzembo na e o kende ko s'abonner te na Instagram na e to na chaîne YouTube na e to na page Facebook na e ou bien na TikTok ya artiste to kende to zo abonnement e ko sala bien parce que artiste o azo fongola biso makam o azo pesa biso nzela Jésus Ferregola, Mr. Lova. Ya on a aussi un bandeko. Casino de Paris,
C'est la salle le plus prestigieux de l'Europe. Tu peux répéter. Concert il y a Casino de Paris et Kobetama le 7 novembre. Il y a des gens au bas qui ont des spéculations pour le concert à Casino de Paris Kozalate. Il y a un golo na gladiateur. Faut bien comprendre. Bandeko nyonso bazo koya na ba chantage ya mabe na TV pour na kolobate Casino de Paris concert le 7 exact. Il faut comprendre, allez-y comprendre. Bazana Audimate, bazana Orate, ba ebite na minute depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui faire gola à Simbi Makambu internet. C'est pour cela vous voyez toute personne bakoya bakoya ko take kaka faire. Ba ebite so ko take faire, ba ta faire ba ko bima gouvle gola koya bande ko belé ba ko bima pona ko take. Surtout ba ko take tant ba ko tanga combo na ye. Et puis si ma camu, et puis si ma code, bande ko ba continuer ko finga continuer et puis si ma camu. Mais ce qu'on a dans le ba golois, tous à la focus na harmonie na dynastie na Casino de Paris. Tous à la wana, les amis de faire gol en Grèce. Yannick Fele, je te salue mon ami Yannick Fele. Christian Malula, nengo kenanga ka yo. On se comprend. Les amis de faire gol en Grèce. Bon sala, moni ba stratégie bo ko sala pour na harmonie na dynastie. Bon continuer ko sala yango. Bon le matin, toteka artiste na biso ko sala bien. C'est ça notre souhait. Nous voulons pas que moni ba voisin bazo fan na ba ko tala ba de la résultat ni harmonie na dynastie ko pesa. So nga na bisi bango ba la pongi ba ozala décider parce que na o biso to ko yoka. Na o bango pe ba ko yoka be extrait wana. Baby que faire gola frappe encore. Baby que faire gola rekoti sa bango madusu parce que ba yu messi ba vida kala. Sera pas ba yu mone ba vida ba kota madusu. Voisin ba kota madusu gladiateur gaulois ba mourir bonne musique. Bo kende kozo ba bonnement na bino. Tango album ko bima, tango toko bimisa single. Avant, n'engé mikolo stratégie comme moi des chansons, 3 n'engé banerobima. Tout le monde a que biso tout osa mobilisé. Tout le monde a que biso tout osa la force qui écrase. Parce qu'avec Ferregola, ça demande beaucoup de choses. Tout est artiste. Opération Silissa Billet à Casino de Paris. Je disais, je parlais avec un homme, trop solo là, pourquoi un artiste fait rigolo là. Il me dit l'artiste est beaucoup combattu. Va combattre l'artiste Makassi. En tout cas, félicitations parce que Bande Kopé Belé Baya va changer, va donner. Tu sais, dans notre pays, nous avons des artistes talentueux, les artistes qui se chantaient, les artistes pleins de potentialités, mais nous avons l'artiste qui chante Bandeko. Artiste oza koyemba batu ba kolela. C'est Ferregola. Jésus de Nyons. Samedi après okunda mama Chako. Na kena ville na restaurant moto fandi. Bano betaka ba musique ya ba beta musique. Na bisi ndeko wana ngabi me. Depuis na fandi à moi 2 minutes. Na moni obeti ferre, mais obeti nga regarde-moi te. Abi singa abi regarde-moi. Na biso zana ngwa bezali betango. Siko boye baka système mikolo ne ko mbabare ko teka te siko na restaurant. Regarde-moi zo beta un peu doux. Je te dis bande ko nanga batu ba ko yema regarde-moi batu bakanga mi des AD. Omoni tatasko nenge faire à salier. A teliega moi bise. Tolandangot. Tolandangot peut ozonga na chiter l'émission.
Voilà, je crois bien Bolandi yango. En tout cas, merci beaucoup na bandeko nyonso o balinga héritier Ibula. Merci beaucoup na groupe FG Fan Soutien Monde composé par Shérif Kachiko, l'image de la terre, Jean-Paul Binda Mastaki, toujours plus beau, Mamie Kenge, Sengala Césarine la Gauloise, Merlin Foursi Kabessa, Alain Manzendagizi Monsem Mwamba, Guy Denise, Ozamo Bimba Bandeko, tout, Obanimba Kota na groupe FG Fan Soutien Monde. Donc, Bandeko tout, Banimba Kota na groupe FG Fan Soutien Monde. Donc, on a habité. Bandeko ba tel me belé balingaka. Balingaka Papa Hervé bandeko balimba s'abonner. Donc bakota plutôt na groupe ya FG Fan Soutien Monde obetira plus 33 641 94 66 90 plus 33 641 94 66 90 wana oza vraiment mobimba ozo Guy Denise a offert introduire yo na kati ya groupe FG Fan Soutien Monde parce que bango baza monde entier bango basombaki bien na bango nyonso ya 180 €. Basombaki yango baza déjà parce que bandeko bayebi to lança opération la kisa billet na ya 100 €, ya 180 € ya Casino de Paris to mona et le cas déjà en Congo température. Quant à moi héritier Ibula, j'ai dit merci beaucoup à Driss Chamotomètre Bebazi Beba Tchafouin au mona yango pourquoi pas Mokonza Mboka le tout puissant champion Wadal depuis La Rochelle. Merci beaucoup à Papier Kofo. Papier Kofo na kata Istanbul wana mutalekio azate. Merci beaucoup na papa JPA, papa Isdor Silvangi, balobi agence Ezaka Kamoko na kata Istanbul wana New Cargo Africa. New Cargo Africa, ya madame Ariette Lokalo. Ndeto lo barbo qui ne consommer chanson Eza mo pepe ya papa Philo mo pepe. Tomonani soki nzambe azongi nanu te play. Monatie botalelanga Congo température ya mama Rosette la fleur na dambu Congo température eyena mopepe asika ya tobina Congo température eyena mopepe asika ya tobina Congo température